Ma mission TV, le miroir du monde. Gestion ya ba déchets wana nanu soki mutu aza imprégné déjà na makanisi wana ndenge nini akobwaka papier to monaka moto mususu azotambola na motuka ameli kopale na ye ya jus abwaki na presse. Le gouverneur azo aidé bisoté biso moko na makanisi na biso ya kosunga mboka parce que peuple congolais il faut alongola initiative kaka ba konzi bosunga biso place boye omoni problème ya bosoto na mboka na biso ezosenga kaka te kotia ba moyen logistique boye bato basala misala non Kinshasa ezali na monene ya bamboka mosusu bozwa esika ya kobwaka matisi nde ezangi biso te eza na baplace mosusu bazobenga bazone érosive soki autre fois bajeune bazalaki bato oyo bazozela biso tozozela te nous serons beaucoup plus actifs sur terrain mpona koprêcher comme exemple naza sur toza capable ya kochanger makambo na bawenze mpe na bisika ebelebele mpona bokoto ya mboka na biso. Ma mission TV, le miroir du monde. Alors, ma mission TV, chaîne à référence, Nasir Bomoni, Tozan Bandeko, vraiment, Bazali Awaya Asbel, SPGK, au vraiment, Bazali, Koganze, Makambobele, na niveau ya République démocratique du Congo. Alors, Lelo, Ezalaki, Lisanga, na Bande Tolobara, Kebasala, qui réunion Lelo, Yangomoni, ma mission TV, Tokoya qui a Nasir. Émission Belé Bomona Pe Elongi ya docteur Azalaki Otosalaki dernièrement avant corps il y a docteur Etienne Tshisekedi et ya lelo pe tosangani na bango na Asbel na bango poto mekempe ko tuna bango vision na bango ezali nini pour na mboka na biso République démocratique du Congo et puis pour na Kinshasa na biso mbote docteur mbote ndeko na ngai. Alors lelo bosangani bosali réunion moko na ebité soki boko pesa message nini na bandeko tu ba otala bino partout dans le monde pour na mboka na biso et puis vie de Ok, d'accord. Na pesi mbote na ba Congolais en général et les Kinois en particulier. En fait, nous sommes une structure, une association sans but lucratif dénommée SPGK. Nous nous sommes dit, nous devons avoir notre manière d'apporter notre pierre à l'édifice sur ce qui est de l'environnement et pour le bien-être de la population congolaise. SPGK signifie Service provincial gratuit de Kinshasa, qui est une structure qui va beaucoup plus se baser sur l'assainissement du milieu. Et cela coïncide aussi avec le lancement de l'opération Kinbopeto, lancée par notre gouverneur Jean-Tiningo Bilambaka. Nous nous sommes dit, nous à notre manière, nous allons contribuer en sensibilisant la population au niveau de la base. Quand je parle de la base, je vois beaucoup plus de la gestion des déchets au niveau des ménages. Parce qu'il y a des déchets solides et liquides qui doivent être bien gérés au niveau de la base. Parce que tout ce que nous voyons comme immondices qui sont en train d'errer à travers les grandes artères de la ville proviennent d'office des ménages. Et une très bonne gestion de ces déchets-là effacera ou bien éradiquera de moitié le maladie que nous appelons le maladie de main sale. Je cite le paludisme, connu communément sous le nom de la malaria, la fièvre typhoïde, j'en passe. Donc nous serons là pour être des hommes de terrain et non pas accompagner le gouverneur ou le chef de l'État de manière verbale comme ça. Non, nous allons beaucoup plus être sur terrain. Et déjà la semaine prochaine, vous serez avec nous. Nous allons faire les descentes commune par commune pour essayer un peu de booster et d'apporter notre pierre pour la construction et l'avancement de la ville de Kinshasa. Alors merci docteur. Moi question parce que biso toloba pour batunyo sobalanda biso bayoka biso bakoko ba papa banani. Alors est-ce que na organisation na bino déjà mboka na biso to pe gouverneur azo aider bino na ba makamsu ya kosala pe ko tambola po na bien ya Kinshasa? Ezali motuna malamu ndeko na ngai nazonga na monoko na biso ya lingala na lokote ya lingala pona koloba biso tozali service provincial gratuit de Kinshasa. Le gouverneur azo aidé bisoté biso moko na makanisi na biso ya kosunga mboka parce que peuple congolais il faut alongola initiative kaka ba kondi bosunga biso place boye te biso moko tolobi tozo se prendre en charge. Soki gouverneur akoya ko aider biso akoya la biso en aide
aide du gouverneur et les bienvenus. Mais nous, déjà de notre part, nous allons commencer à mener des actions sur le terrain, déjà avec le peu. Moi, petite contribution à Bisso Otokosala, pour la salubrité, pour la souci à Mboka. La ministre Oyo, Tozana appui ni à gouverneur, ni à qui que ce soit. Bisso Moko, les jeunes consciencieux, Tomoni que non, nous devons bâtir notre pays. Et cela, Tokos de la karaté, Bakondiba, ça les Bisso. Non, nous commençons d'abord par faire. Si l'aide du gouverneur arrivera, vraiment, il y a bienvenue. Alors, gouverneur Gentini Ngobilaye, aye na style Kimbo Peto nde tomoni, Pobo Peto et Salamana vie de Kinshasa. Alors, biso tout ebi que Kinshasa et Kenda Sango, Kinshasa Soni, Kinshasa Solo. Alors, on a évité ba condition tout le monde a même batera si tout le monde a nanzela au kokate. Alors, pour na bino solution ni bokoya na ngopo aussi lisaba makambo wana nyoso salité o etondi na vie de Kinshasa na biso. Ndeko otuni motuna moko kitoko na sio bandeko langa bazana sengo makasi. Omoni problème ya bosoto na mboka na biso ezosenga kaka te kotia ba moyen logistique boye batu basala misala non. Tout doit passer par la conscientisation de l'homme. Moto isengeli beauté ya ye. Et si kanini akotia déchets parce que nous y a des déchets qu'on appelle les déchets dégradables et non dégradables. Gestion ya ba déchets wana nanu soki mutu aza imprégné déjà na makanisi wana ndenge nini akobwaka papier to mona moto mususu azotambola na motuka ameli ko pale na ya jus abwaki na prince. Si les hommes ne sont pas sensibilisés, rassurez-vous que nous allons curer 15 000 caniveaux et ba salité wana ekozonga lisusu ko leka ndenge to salaki. Yango biso service provincial gratuit de Kinshasa. Chacun de jeunes o azali azo représenter commune respective na ye. Azaba jeune o yo baout bazo représenter toutes les 24 communes ya ville ya Kinshasa. Bango na kati na bango bazana ba structure au niveau ya ba venu bango nyoso bako sala wana. Na mosala toko sala toko lokota ba déchets na niveau ya bandaku mais avant to doit bosoto wana toko te ya ba mama toko te ya bandeko ndenge nini ya ko salela bosoto wana ndenge nini ya ko vider bosoto wana pe lisusu ndenge nini ya ko sokola maboko pona ko banga ma maladie oyo to bengi ba maladie de mesa. Alors surtout ba poubelle bandeko ba olela na ba quartier surtout ba bourgmestre ba kitana ba quartier te surtout ni bourgmestre ba veni misuku tu ba kota tate banda koma bourgmestre est-ce que bino bo aussi lisa ba pasi ya ba quartier nyonso ya ba commune nyonso parce que ba poubelle ezala raté ce qui foule salité tondi na lopango ba robwaka yango wapi motuna malamu ndeko na ngai vraiment pour na makambo wana SPGK service provincial gratuit de Kinshasa ezui ba disposition na yango nyonso pour na salité wana toko banda ko zwa yango nanu na kati ya bandaku ya bato et puis toko luka esika ni toko bwaka yango Kinshasa ezali na monene ya bamboka mosusu ko zwa esika ya ko bwaka matiti nde ezangi bisote ezala ba place mosusu bazo benga ba zone érosive oyo bazo luka ata matiti wana et puis matiti wana oyo bozo mona wana toko ki ko zwa yango nde bandeko bapesa ki makanisi awa ko bongo la yango ko koma kita pe lisusu pona mboka na biso matiti wana bozo mona wana na Congo ba idée wana ezate na RDC na biso yango wana biso ba jeune ya SPGK service provincial gratuit de Kinshasa parmi biso ezala ba minganga ba ingénieur ba avocat ba économiste bango nyonso basangisi mayele tolobi pona bomoko pona kotombola kita ekolo na biso to sangana to tia mayele pona Congo ezali da batu ya solo bazali capable ya ko changer makambu soki autrefois ba jeune bazalaki batu o bazozela biso tozozela te nous serons beaucoup plus actifs sur terrain pona ko prêcher comme exemple naza sur toza capable ya ko changer makambu na ba wenze pe na bisika marabisika ebelebele pona bopoto ya mboka na biso. Alors merci na lingi opesa pe message na ba konza mboka na biso po lelo population ba komo lela ba komi négliger ba ki para bango te surtout na o etali bopeto po ba maladie bola pe yango ekomo ya surtout na likambo ya salité na lingi opesa moi message moko na ba konza mboka o tuba Orlando po to zipe président Sika o tobi président Félix Tshisekedi gouverneur à ville de Kinshasa Gentini Ngobila na lingi opesa message mo. Oui na epai ya ba konzi tozo se référer kaka koyebisa bango ete biso service provincial gratuit de Kinshasa toza bilenge o totelemi pona ko soutenir ba konzi ya mboka c'est vrai tozo sala pona mboka mais tant tozo sala ngo ezo contribuer pona avancement ya mboka eza pona bénéfice ya ba konzi soki ba konzi ba revenir biso en aide vraiment ekozala le bienvenu mais tozo zela kaka lisungi na bango te biso moko to bani to sala pa na place to belela ba konzi ba ya ko salela biso SPGK to kotambola na ba wenze na bandako chacun avec sa commune respective to ko sala descente sur terrain pour to sunga mboka na biso to porter
une pierre à l'édifice pour le bâtiment ya Congo na biso, notre cher et beau pays. Alors merci vraiment tous appels Ndeko awa ceux qui akoki ko baksape ko pesa message par rapport à Ondeko lobité donc au pesa message na ba mama tout ba talo partout bazo landa yo pour na organisation na bino déjà il faut que na descente pour na vie ya batu pour bopeto ndeza vie ya batu. Mais kasi eza ya solo parce que tango tota la ville ya Kinshasa, c'est un problème qui est dans le cœur de tous les Kinois. Parce que quand on regarde, avant qu'il devienne gouverneur, lui-même, Gentini Ngobila, c'est comme s'il avait le souci des ordures. C'est pour ça que la première action à poser, qui est la campagne à Kinbopeto. Nous, maintenant, on vient en simultané avec son action pour notre, comme vient de dire le coordinateur, apporter notre pierre à l'édifice. Et en apportant cette pierre à l'édifice, on veut donner aussi une image que la jeunesse est consciente dans notre pays et on veut que les jours soient meilleurs dans notre pays et que le pays soit beaucoup plus beau. Parce que qui dit développement passe d'abord par un cadre de vie sain et ensuite maintenant, les choses se passent normalement. Donc, bah, maman, bozala tranquille, bozala bien, tozo sala musala nabino, pour na souci nabino pour la propriété de notre pays. C'est un peu ça le message de Nakoro ça pour apporter une addition à tous les propos de notre coordinateur. Alors merci ngana linga ki opé ça peut ba contact nabino plus 243 na bande ko tout peut ba Hollande bino opé ba diaspora bazana niveau ya libanda au bazana niveau ba soutenir peu ba idée nabino malamu pour na bien ya population ya République démocratique du Congo. Oui, numéro de contact ezali plus 243 89 98 94 726. Je répète, plus 243 89 98 94 726. Et encore un numéro Vodacom, si ça ne sera pas de trop. Le plus 243 81 378 1310. Voilà, et ça, numéro, et ça, pour la structure, la biso. À chaque fois que vous contactez biso, bientôt, tu lances un groupe à Facebook, et ça, action biso sur Internet. Vraiment, nous allons changer les choses et cela de manière positive. Alors, merci vraiment à Bandeko Toubote la biso na ma mission TV, chaîne à référence. Tango batuba telemi, basala musala, na Kinshasa na biso, oyo sangwekenda na ndenga mabe, Kinshasa koma Sony, Kinshasa solo. Tango yango, il faut ko chamaboko, il faut ko telema. Ensemble, le rôle de gouverneur Gentini Ngobila, Alobaki, Kinbopeto, Tolingi Misala, vraiment, Namboka Nabiso, Ezala, Poto Tambola et Longo, ensemble, Namokonzamboka, président Félix Tshisekedi. Alors, merci Nabandeko Toubo, Telabiso, dans ma mission TV, Boza la brancher, na confiance tout, au Messana, Kopé Sabiso, Tolobi Tokotambo, la Biso Nyonso, Nabakomi Nyonso, Total Andenge Misala, et Kosala Mapona, Bopeto, Yamboka Nabiso, na Kinshasa. Merci vraiment. Zela, go. Ma mission TV, le miroir du monde.